Dans un message moko pona yo. Soko ko na kati ya vidéo oyo, cela veut dire que message oyo ezali destiné uniquement pona yo. Message ya liboso o nzambe azoloba na ngai, nzambe azokende kofungola ba porte mingi oyo ekamaki na vi na yo. Makambo mingi na vi ezaki ya kokangama. Ba porte mingi ekamaki na vi no. Bénédiction ezalaki bloqué quelque part. Pendant que vous avez na kati ya vidéo oyo, nzambe azokende kopambola yo, préparez déjà bénédiction na izoya. Nzambe azoloba na nga afungoli ba porte ya bénédiction pona yo. Oleli mingi, ominyongi mingi, parce que bénédiction ezaki okangama. Bénédiction ezaki étouffée. Nzambe afungoli nyonso tu oyo ekangamaki na molimo, nzambe afungoli ba porte ya bénédiction pona yo. Oko souffrir lisusu te ndongo souffraki, parce que tant na yo ekoki au vivre grâce à nzambe na vie na yo. Deuxième message, nzambe azoloba na nga na pesa message oyo. Mutu nyonso tu azwaki mbongo na yo, physiquement ou spirituellement, aboyi ko pesa yo, aboyi ko zongisa mbongo na yo. Nzambe azoloba na ete pendant kozoko na kati ya vidéo oyo, mutu wana ye moko akozongisa mbongo na yo sans problème. Ezana bato ba defaki ba mbongo. Ezana bato defisa ki biloko. Ezana bato oyo sunga ki faki ba zongiselo mbongo na yo. Mais bato wana ba bloqué. Ba lingi ko zongisa mbongo na ote. Mais molimo nzambe azobisanga ete bato wana to mutu wana zwaki mbongo na yo, mutu na ifaki apesa yo mbongo azongiselo mbongo. Soki mbongo ne kangama ki ba ne na maboko ya mutu wana, ba ne, ba mois, ba jour. Yeba ke pendant que ko na kati ya vidéo oyo, nzambe azoyebisanga na yebisa yo ke afungoli ba porte. Mutu wana ye moko akoya kopesa yo mbongo. Oko s'inquiéter lisusu te. Message oyo ezali pona ko informer nzambe si ya sali. Et oyo landi nzambe azoloba na ngai ete ba nyongo nyonso tu oyo zalaki nango, ezala nyongo ndako, ezala nyongo biloko, nyongo bilamba, nyongo defaki, ozo kofuta te, maboko ne kauki, ozo bandenge kofuta ba nyongo te. Nzamba azoloba na ngai ebisa te, afuti ba nyongo na yo. Azokene ko pambolo na bénédiction moko. Nzamba azokene ko pambolo na lipamboli moko, oyo ko sala ke ozo na capacité ya kofuta ba nyongo nyonso tu, ozo ki incapable ya kofuta. Ezane loko moko ko yana vi na yo, ezalo kwa lipamboli. Parce que nzamba azokene pambolo na mbongo. Nzamba azokene oza message ya mutu nyonso tu ko pona kati ya vidéo aza destiné na message oyo. Nzamba lobi azokene ko pambolo na mbongo oyo ko permettre yo futa ba nyongo nyonso tu oyo zalaki nango. Batu su bakaloko bazo kansela ko ozolingo futa bango mbongo na bango te, mais ozali na mbongo ko futa bango te. Mais tango ko na message oyo, ezali message pona yo, pona ko yebiso nzamba lobi na yebisa yo. Ke message oyo eza pona yo. Soki ezali yo, yum tozolo nanga, soki message ali pona yo, et komelanga na commentaire, je reçois, j'attire l'argent, j'attire la positivité, j'attire l'énergie positive, j'attire l'argent, j'attire le bonheur, j'attire la prospérité, j'attire la paix, et j'attire la présence de Dieu. Parce que nous avons solo bonamo, ma porte nyonso tu e kangama ki ezoke no fungama, et nzamba zoke no pamblo na mbongo oyo ko permettre yo o futa ma dette nyonso tu za kinango et nzala kaka na kondima soko za na kondima ona zolo benayo e ko kokisama na bomo na yo. Je suis la prophétesse clairvoyante de l'Éternel. Voilà, eza azarto ko na message parce que nzambe ala likamoro pona yo. Nzamba zo bongise lokomo ya grâce ya makasi ya munene oyo ko sepelise ko kamisa ba adversaire na yo. Voilà. Troisième message on a transmettre. Nzamba zolo bananga ete voyage na yo fungwami. Voilà. Voyage na yo efungwami. Ozaki na posa ko voyager États-Unis. Ozaki na posa ko voyager Londres. Ozaki na posa ko voyager Afrique. To ko voyager n'importe où. Na yebi vraiment destiné na rote ozaki na posa ko voyager ya ko kende quelque part. Ndeti États-Unis, France,
Pour na dossier les affaires au kangama. Mais pendant que nous allons balozo quoi na vidéo parce que message est destiné pour na yo. Voilà. Mutunyo surtout quoi na kati vidéo. Faut zaka mutu oyo message bongiza pour na ye. Nzamba zo bisanga na bisao. Pendant que nous allons loba, nous allons nzamba zo peso passeport. Nzamba pesio passeport, nzamba pesio visa. Pe molimo la nzamba zo balangai voyage na ye fumuami. Ozai ko sa ba démarche ya mikanda. Pendant qu'ils ont couru à la carte vidéo, il y a déjà des réponses. Nous avons besoin de voyage de Fungo, mais Fungo l'ignon surtout au Kende, ma voyage au Linga Kosala, ma démarche au Sala qui est pour un voyage et conquisami. 4 messages. Zamba zolo banangana yebisa yo ke. Maladi oyo ki na kati ya nzoto na yo. Oyo sala ki nango bane na bane. Maladi mususu yeba kite. Nzamba bikisio. Nzamba bikisio na malade nyonso tu oza ki na kati ya nzoto na yo sans que yo yeba. Nzambe abikisio. Wana ezali 4 messages. Soko ko na message oyo c'est que ezali pona yo. Et soko za d'accord. Et soki motema ne tout ça na message oyo de konanga écrit je reçois, j'attire. J'attire la guérison. J'attire la guérison. J'attire la prospérité. J'attire la présence de Dieu. J'attire le bonheur. J'attire l'atmosphère prophétique. Parce que nzamba zo lo balanga ete. Malade zaki na kata nzoto na yo. Oyo yeba kite na oyo yeba to koti ba hôpital zo koto hôpital bimo koti. Nzamba bina yebiso malade ne disparaître. Ou sous maladie. Nzamba bikisio. 5e message nangai on a une personne à transmettre pour nayo. Molimo la nzamba zo bangana yebisa ete. Ba promesse o nzamba sala kiyo. Ba promesse o nzamba prometa kiyo. Eza ba vision nzamba talisa que na ba noto. Makambo o nzamba loba pona yo. Makambo o ba prophète ba sakola pona yo ya malamu. Yeba que parmi ba promesse o nzamba sala na vie na yo, ano ekosila te ba promesse o lezo que no kokisama. Ouais, ça dit message ya nzambe pona yo. Et ce que vous êtes d'accord, dit je reçois, j'attire, na yambiango. Na yambiango na kombo na Yesu. Nzamba zo lisanga ba promesse na ye, ils ont kokisama na vie na yo. Ce qui ka kozala kondima, message o est destiné pona yo. Écrit je reçois. Amen. Je reçois. J'attire la positivité. J'attire l'énergie positive. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. 6e message nangai nzamba lobi na yebisa yo. Yala mutu moko ke no peso mbongo. Alléluia Jésus. Wana ezali 6e message. Soko ko na message o yeba ke message ezali destiné pona yo. Nzamba lobi na yebisa yo ke no fungolela yo finance. Ezala mutu moko alinga pambola yo. Nzamba bazo ke ne ko créer li pamboli na motema mutu moko pesa yo. Namona mbongo wane ko permettre yo au sala ba démarche. Mbongo wane ko permettre yo ba besoin senga kinzambe. Ba posa mutema no senga kinzambe ba business linga ko sala. Nzamba la bisa yo ako no toucher motema mutu moko ya mwana na ye moko. Ako no toucher motema mutu moko pambola yo. Mbongo eza mutu ate mutako pesa yo ngombe za nzambe na ko toucher motema ne papa mbola yo. Voilà, voilà les 6e message. On nous a bien dit ça yo que azo tindelo li pambo li bientôt izoya. Et ce que vous avez condima, écris-moi je reçois la servante de Dieu. Et que boss n'était que aimer vidéo. Tant vous aimez vidéo, vous avez attiré positivité. Voilà. Loba je reçois. Bon on est localisé na kombo na Jésus Christ. On les 6 messages prophétiques. On nzamba toucher mon thème à la transmettre pour nous. Tikate Yesu Masia pambola yo kobos na te ko s'abonner, kobos na te ko tia j'aime et surtout ko partager na plusieurs personnes. Tant ozo partager vidéo e ba ke nzambe pas zo fungola ba porte si. Tant ozo partager bien ozo ko évangéliser longo moko na ba servante ya nzambe, ozo ko évangéliser longo moko na servante ya nzambe. Nzamba te maloba na kati na nga te prophétie na kati na nga. Tikate maloba o nzamba te na kati na nga ko kusanga la vie na bino na pamboli bino bokene liboso. So ki vini bana yo ko simba te pendant que ko na kati ya vidéo vini ko bana simba parti ya lelo na parti ya maintenant
Tikate nzamba pambolao, je suis la prophétesse et ma clairvoyante de l'Éternel. Nzamba lola pambola mutunyo surtout na kombo na Yesu Christo pe na makila na Yesu Christo na lobi bongo. Amen. Merci. N'oubliez pas de partager et de mettre j'aime.